vous édifie. Zambé, mais pourquoi dans la retraite, en pleine retraite, pourquoi ce message? Dieu va me dire ceci, que mon serviteur, le peuple de Dieu sont dans la distraction. Namonaki batu bazoki mambango bulu yeke papa ekotaki namoni moto kouta likolo kokoya na mabele pe kobima kodikisa nazomona mai kobima kokweyisa koravager bandako nazotuna nzambe Seigneur alobi na ngai. C'est vrai que batu bakoti na distraction par rapport ya ba festivité. Namonaki nini? Namoni razu eloko oyo basalaka nini ba arrosoir si arrosoir bino to français malamu oyo ba arroser ke nango bilanga eloko ba arrosaka na yango bilanga wana namonaki yango ya monene et pendant que namonaki yango monene au lieu ezala ezobimisa mai loko bazo arroser mais namoni loko ezobimisa vapeur loko ya mopepe moko et pendant que namoni mopepe yango nazuita ya kotuna nzambe Seigneur koloba nanga bi regarde Seigneur koloba nanga bi regarde le diable est en train de souffler. Et pendant que namonaki mutazo soufflé yango, namonaki un monsieur géant, oh namonaki nakata nzoto na ye, namonaki lokola ba nyoka bazo bima na banzoto na ye. Bandeko bazo même asimbi avec colère, azo ganga, il était là, il habité azalaki lokola un animal mais à la forme d'un homme. Un animal à la forme d'un homme. Et tant namoni yango, namoni azo ganga, il rougissait comme les lions. Il rougissait comme les lions. Azo gangabi, je vais détruire. Et pendant qu'Azo je vais détruire, namoni mo pepe yango. Namoni mo pepe yango. Kolobi, c'est ce qu'ils ont frappé. Ils ont envoyé un vent. Ils ont banda awa na mois de décembre oyo mobimba. Ils ont kende tina début janvier. Nzamba lobi va yango ezanini. Et avant moko diable azo souffler ya makasi. Ezana grippe moko ya makasi oyo ko frapper. Grippe ko frapper de la forme moko mortelle parce que na moni il y avait plein de morts. Il y avait plein de morts dans chaque parcelle, dans chaque arrondissement, dans chaque commune, dans chaque pays, dans chaque ville. Abi même peuple de Dieu binot bozali banda mboka na diaspora, vous aimez trop la distraction, mais ce n'est pas le temps de la distraction pendant ces périodes de festivités. Abi pendant ces périodes de festivités, abi c'est un vent qui va frapper plus dans le mois de décembre. Abi na mois de décembre mo peuple wana ko la grippe moko forte. Ba grippe ngo ko za lokola corona mais c'est pas le coronavirus. La chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. Bozoyo kawana mongongo ya musali na nzambe, nzamba pambola bino mingi, mongongo ya bino musali le voyant David Capita. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Toujours nakati ya losambo oyo tozana yango ya bouleversement de données et changement de code. Nzamba lingi bino tellement mingi denkolo nakati ya losambo okomema biso lisusu musika nakati ya ba vision pe ba révélation oyo. Toutefois, avant ya kobanda likambo moko nzamba pambola yo, papa benga mama, mama benga papa, la musa mwana wazali ya kolala na ebite na ngonga nini bokoyoka message oyo, benga la musa mwana, la musa libota et enfin que toute la famille bozala esika moko enfin d'écouter l'oracle de l'Éternel pour ce fin de l'année. Nzamba lobeli na mosali na ye makambo ya makasi pour la fin de l'année oyo. Eza makambo oyo ezosalema awa kobanda le 20 till le 31 et ko dépasser jusqu'à na début janvier. Eza makambo ezosalema awa oyo ya makasi au monde des ténèbres babongisi nde nzamba révélé biso yango bisika ozali sangisa libota mobimba to sambela elongo yambo to banda message na biso oyo nzambe alakisi basali na ye. Merci, prions ensemble. Père très saint, Père céleste, Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons un grand merci pour ces moments favorables que tu as permis encore une fois de plus que nous tes serviteurs toya lisusu na matoi ya bana na yo ya peuple na yo partout dans le monde afin de leur donner un message que tu nous as accordé, car la Bible dit Dieu parle une seule fois et le peuple entend deux fois. Merci pour ce message. Montonio soit un message pour mettre en pratique, que le ciel lui soit favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, nzamba pambola biso ndenge lokola bo mesano nzambe a mesana ko pesa biso ba message tango pesa ka ba message apesa ka biso toujours na likomi na passage biblique pour na peuple de Dieu ba comprendre. J'étais en train de prier et pendant que j'étais en train de prier
le Seigneur va me montrer un passage biblique. C'est 2 Samuel chapitre 24, Mobimba. Mais tokotanga kaka verset na yango liboso et pe tokotanga ba dernier verset na yango et yo na ndako papa maman libota mobimba bokotanga oyo etikali parce que c'est tellement important. 2 Samuel chapitre 24, je commence au premier verset. La Bible me dit ceci, la Bible me dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, il va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. On est à la premier verset, chapitre 24, premier verset, Petokotanga, na verset 16. Petokotanga, na verset 16. Oh, na verset 16, il y a chapitre Oyo. Bible Zolo Banabisone. Bible, comme l'ange étendit la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ses mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna et des Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père. Ok, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Par rapport à pensée, il y a un message tango tozui yango tango nzamba la kisibiso likomi oyo yoko tanga ngo mobimba tanga mobimba to mituni na mituni nzambe. Mais pourquoi nazana kati retraite en pleine retraite? Pourquoi ce message? Dieu va me dire ceci, que mon serviteur, le peuple de Dieu sont dans la distraction. Namonaki batu bazoki mambango buluye ke papa ekotaki namoni moto ko uta likolo kokoya na mabele pe ko bima ko zikisa nazomona mai ko bima ko kweisa ko ravager bandako nazotuna nzambe. Seigneur alobi na ngai, c'est vrai que batu bakoti na distraction par rapport ya ba festivité. Namonaki nini? Namoni razu eloko oyo basalaka nini ba arroser ke arrosoir si arrosoir bino to français malamu oyo ba arroser ke nango bilanga eloko ba arrosaka na yango bilanga wana namonaki yango ya monene et pendant que namonaki yango ya monene au lieu ezala ezobimisa mai loko bazo arroser mais namoni loko ezobimisa vapeur loko ya mopepe moko et pendant que namoni mopepe yango nazwi ta kotuna nzambe. Seigneur koloba nanga bi regarde, Seigneur Kolobananga bi regarde, le diable est en train de souffler. Et pendant que namonaki mutazo souffler yango, namonaki un monsieur géant, oh namonaki nakata nzoto na ye, namonaki lokola ba nyoka bazo bima na banzoto na ye. Bandeko bazo mais asimbi avec colère, azo ganga, il était là, il habité azalaki lokola un animal mais à la forme d'un homme. Un animal à la forme d'un homme. Et tant qu'on a moni yango, namoni azo ganga, il rougissait comme les lions. Il rougissait comme les lions. Azo ganga, je vais détruire. Et pendant qu'azo je vais détruire, namoni mo pepe yango. Namoni mo pepe yango kolobi, c'est ce qu'ils ont frappé. Ils ont envoyé un vent. Ils ont banda awa na mois de décembre oyo mobimba. Ils ont kende tina le 8 janvier. Nzamba le 20 yango ezanino. Et ça va moko diable azo souffler ya makasi, et ça na grippe moko ya makasi ko frapper. Grippe ko frapper de la forme moko mortelle parce que na moni il y avait plein de morts, dans chaque parcelle, dans chaque arrondissement, dans chaque commune, dans chaque pays, dans chaque ville. Abi même peuple de Dieu binot bozali banda mboka na diaspora, vous aimez trop la distraction, mais ce n'est pas le temps de la distraction pendant ces périodes de festivité. Abi pendant ces périodes de festivité, abi c'est un vent qui va frapper plus dans le mois de décembre. Abina mois de décembre mon pepe wane ko la grippe moko forte ba grippe ngo ko lokola corona mais c'est pas le coronavirus ba ko ça ce n'est pas la et vague à coronavirus mususu te mais ça grippe moko mususu satanique
Et kolalobi est par rapport à masumu ya bateleke belé. Et les gens se sont embellis dans la distraction par rapport aux préparations des fêtes. Dieu me dit, dis à mon peuple de faire trop attention. Il y a tellement makameza, tellement ébélé. Oyo, namoni, okobenga mosali na nzambe pozwa clarification, clarité. Il y a message penda parce que le temps nous est compté. Obenga mosali na nzambe na plus 243 89 78 00019. Plus 243 89 78 00019. Obenga mosali na nzambe na boye na moto na moni grippe o na moni na bana mikie na mikolo ba mama ko ki mala bana bazo kolela ba bizo même bana bazo lela. Il y avait des morts partout. Le Seigneur me dit c'est ça le sang et je vis le sang en train de couler par terre. Le Seigneur dit eza makila oyo balingi batangisa na des derniers na 2021 na tuni nzambe pourquoi na bila tsuka 2021 pe début 2000 le Seigneur dit comme toza na 21e siècle le kola toza na 21e siècle et 2021 est lié au chiffre 21. Le monde des ténèbres ont compris que nous sommes au 21e siècle et que le 2021 est lié au chiffre 21, au nombre 21. Yango balingi elingi sala alliance moko sacrifice moko balingi ba pese pas diable ko le kapena ba mort partout. Ba mort partout des grippes fortes. Seigneur a beaucoup remarqué yango. Et si na liboso beaucoup remarqué na yango et ko zala ba mot mot de tête ya makasi. Donc je vois le mot de tête de gros ba mot tout penda ko beta ba tout ba mot de tête ya makasi ba forte fièvre deuxième signe et ya misa tonza ba binanga trois signes au beaucoup remarqué yango c'est la toux. C'est la toux et ça coco sola. Beaucoup remarqué, le Seigneur me dit beaucoup de gens vont perdre leur vie. Ah bien, ça peuple de Dieu, va rejoindre la prière. Maman, papa, rejoignez-nous, nous sommes dans ce moment de prière. Rejoignez biso na prière. Au compte analyste ya bateau bazana le sambo o na biso tozo bondela par rapport il y a 12 jours nengen zambol bela biso par rapport il y a année. En fait que kolo a préparé pe kolo a épargné vie na yo. Papa maman ko kota na distraction ya festivité te. Na moni cercueil kolongo na le pango mo pe okena le pango mosusu. Ma beza tellement makasi diable aza ya côté les mains. Et le Seigneur me dit oh Jésus même depuis 2022 janvier na moni mo pepe moko ya mabe. Mon peuple moko ya mabe. Voilà pourquoi Nzamba binanga dit à mon peuple de s'élever. Nathan David la mort était les maquis, Kouf était les maquis. Et tango Anjaya bandiko boma, l'ange de la mort à Kotaki na Israël bandiko boma. Yaya na Égypte il y avait l'ange de la mort qui était entré. Puis Kolabisinga il y a l'ange de la mort qui est debout. L'ange de la mort est élevé. L'ange de la mort est élevé. Quitte au peuple de Dieu. Batelema, bo sambela. Nzamba lo bibi bisa libota nanga. Balubenga, bo sambela. Tangu bozo sambela. Bozo balento na bino bo cham elembo makila. Enfin que na période où la festivité, peine à début mois de janvier, que le mal n'arrive pas dans ta maison. Que tu ne puisses pas perdre ta femme, ni tes enfants, ni les membres de ta famille. Parce que le diable a à côté les mains. Et le Seigneur m'a bien précisé que ces grippes, ces problèmes, ça ne sera pas le corona. Ce n'est pas le corona, mais c'est juste un vent qu'on a soufflé. Et ça, mon peuple va souffler. Et quand tu as même dit la politique, vous allez remarquer même, il y a même des politiciens qui vont mourir. Dans un même pays d'Afrique, il y a un ministre qui est mort, il y a un premier ministre qui est décédé. Il y a autant. Même dans pays d'Afrique, même aux Europes, il y a même la mort. Parce que dans le monde, il y a tellement fort. Le Seigneur me dit, même en Europe, il y a même des politiciens qui vont mourir. Il y a même des politiciens qui vont mourir, des grands politiciens. Au moment de période, au le 20, comme le 10 de janvier. C'est comme le 10 janvier, c'est période, et ça, pendant 30 jours. Et avant, à côté de Mamakas, peuple de Dieu, partout vous nous écoutez, appelez votre humble serviteur, le prophète David Capita, au plus 243 89 78 00019. Nous allons prier ensemble avec vous, afin que le Seigneur puisse vous épargner. Car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les épargne au danger. Je veux que l'ange de Dieu puisse camper. Na problème na vie na yo enfin que vous allez épargner na vague na mo pepo ezoya na problème mo pepe ya mabe ezotelema nzamba épargner na yango mwana nzambe bisika nyoso zaina libota na yo fongola maboko na yo ubi ozwi loboko china motema ngai mosali na nzambe nazo sambela pona bino faute de temps okobenga biso tokopesa yo entièreté à message c'est les médias vous allez comprendre
Okobenga biso, nous allons vous donner l'entièreté de ces messages. Mabe ezali koya, nazwe biso mabe ezali koya, kufezo koya makasi. Mosé na nzamba moni mabe makasi. Papa, maman, kokota la distraction tem. Zwa le boko na otcha na motema. Kobosa na te que ça était toujours pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Pendant période où a fête, diable azo luka pe ba sacrifice. Bato mabe bazo luka ba sacrifice. Maman, papa, kokota na distraction te. Nous voulons enlever ces sacrifices dans ta maison. Zwa le boko na otcha na motema, nous voulons prier. Seigneur, le Dieu de mon esprit, le Dieu de mon appel, le Dieu qui m'a appelé dès l'âge de 8 ans, j'ai prié pour le peuple de Dieu partout dans le monde qui ont écouté la voix de leur humble serviteur. Seigneur, de la même manière, tu épargnas tes enfants dans le pays d'Égypte. Je veux qu'aujourd'hui, qu'un peuple de Dieu aussi soit épargné. Et quiconque écoutera le principe que Dieu lui donnera pour la prière, qu'il soit épargné. Quiconque mettra sur son linteau le signe des sangs, qu'il soit épargné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse la EHP Média. Que le Seigneur bénisse tous ses serviteurs qui marchent dans la crainte et dans la sainteté, dans le droit chemin de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, et toi, enfant de Dieu, partout où tu es dans le monde, et que ces messages vous accordent la grâce dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Média, la chaîne qui vous édifie.